kotika na bino na poto balobi ke bino tu bokima parce que bino tu bokima monstre alors yebisa biso vérité okima na bino wana ezaka nini donc botika monstre ye moko bokima te kasi réponse bato bazela yango biso okima biso nyonso yango bomoni na vida mouvement mobimba ti donc naye moko bazeko pa kima yango moi toza naye na studio joue un clip na boule momi na est-ce qu'on a dérangé pecho yo o monika sima te robi obongeti na ki Freddy ala ka vinanga mais na ki Mbalio asa pecho na lingana dérangé o mère pe na ko de na ngape de kendaka na nenga musicien na ningi salaka bon kosi sa place wana te excusez ngandi na kati yo olobi Félix Oise kwa azo kita Kinshasa ofanda sko wapi parce que le pan ya limité hein ndeka basongi ba oloba ngai te bangandi basongi ba oloba vérification d'identité de toloba kaka bazotonga Félix Oise kwa pona na tuna bien bazotonga Félix Oise kwa yo le bazo kita Kinshasa sko akovanda wa parce que le pan limité esi ateka yango pona bino ya robeta Adidas Arena Kitenge, honorable Raphaël Kibuka, Pitbula Goyo, Jean Bébé, formidable Chile, Alamba. Ok. Vous comprenez? Dans la difficulté na kiltiraton na koti chorégraphie un mouvement et ambuyanga mabe. Ya wo sauter, ya wo pombo, ya ba shite mabe. Junior Wendo pa yembi. Junior Wendo lobias. Otala ke mission. Te ayembi te. Bo yebite poani. Na befa auto sali. Non. Na yebite ndeni ba récupérer na presse. Ba louange baza parmi bato ba pesa nga lengine ki tira. OK. Pour basala y travail à kitoko. Ba louange, ba jos. Tout buma la vérité te. OK. Vous comprenez ngai? Boulot basalaki yango flata le Singapo après ngam nazala ministère liboso après ba ministère nyonso zotanga kombo bakoma na kiltira. Ba fo mona pe be mission na bango baloba mabe. Te balobi oya poto ba futelu ambongo ba billet boya poto obeta ba concert. Non kasi vrai poto. Sala ka be mission te. Vrai poto et to poto te. Sala ka be mission te. Yo nga to sala nini? Vrai poto eza faut mériter na boulot. Ba poto musu batu ba cotisation famille ba komo oyina bango so tindité. Gila samba obiga culture pays visa et comment pesa soko mathématique tondeni. Non na nini. Siko Junior Wendo asali ba voyage aye ba répétition abundi ba nini tout ça là siko comme ba album. Tina Adidas Arena omonaki. Tina émission ezani ya makambo yo. Tina émission. Tenga ina comprendre ga pourquoi invité. Yo webisa mission. Alors ba bosala ba émission te boye bofanya na na parler na yo rozwa nani. Soit les studios ali yo rozwa. Non. Na kolo bango boete soit suba ma dépeme nanga otiko suba. Vous comprenez? Il y a jusqu'à la preuve contraire. Gila ça va être sur la parole on a dans la 3 chambres salon cuisine et ça on soit combien de personnes? Vous comprenez que na kolo bango boete pour ako changer déjà caractère na. Omoni ko komisa mutu malamu na côté. Alors ça ma bemoko o yemoko omiyina. Tika mutu azala yemoko malamu. Boyaki na soliste na bino comment il s'appelle? Comment on est qui m'a soliste no boyaki ni comment il Kabelo. Te Kabelo ba boyaki na Kabelo bambote siko zala indice. Boyaki na deux solistes mais na comprendre était pourquoi intervention ya Pichu Concorde et Héros Kota tandis que bango ba chiko orchestre mo kala. Yana batu mususu abana on allait na 14 ans. Vous comprenez? Bon. Alors ba epé ba boki ona na âge wana. Oui, puis on a comme on a 20 ans. Il y a une fatigue, il y a 37 ans. D'expérience, il y a quoi? Après concert, il y a Adidas Arena. Des boutiques là, vieux années. Oui, mais ça va, ça n'a pas le bar. Yamba Mututu, solo la naïe, c'est déchaîné. Vous comprenez? Tu vas dire que le gâteau, c'est loco, tu bêta. Tu peux accompagner Adidas Arena. Événement, là. Ok. Tu meki. Et là, au prise basala na mbali osombo. OK, OK. Les aïe na kati demi vide. Si, tu bandi ko. Wa pena dévoiler muke, prise excuser nga. Pour tout d'abord son avandi na président na biso ata na kanda na sekisaka ye. OK. Na yebi ke président biso na bossa ni seli kambo otiko leka o. No bete lo mo boye.
Toto no bima na studio. Nebika tikali nde kobukana na koseka. Oseka si place oseka. Ngana seki saka omoni ngai. Ngapi na president biso na seki saka epongai nga nzambe mutasala nga bongo kifaye moralo bango. Demi vida de bimi déjà. C'est bimi ya to komolo ba bango ezala ki. Bimi déjà. Sikoyo preza lali na buto aboyi biso to yembango. Okay. Abi toluka mbali osombo. To comprenate. Balongoli biso bache mangobo. To comprena ide wana te. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Arnold Fuma. Bonsoir, Essigano surtout et aux Wabino, Baono surtout Bakuta na émission où vraiment Boza Bongo en direct, il y a Congo Libanga TV, il y a Emoko Arnold Vuma, il y a Simbi réalisation, il y a émission Oyo. Oyo Kuta na émission Oyo na bonde luino, bo s'abonner, bo partager, bo commenter, il y a un des salariés qui to ya lisusu na actualité, na obo lingara te, to ya na ngokaka. Parce que il y a un des salariés qui biso to avancer na musala ngo tozaka biso moko te tozaka na bato na sima tozaka na bato liboso oyo akuta na émission oyo vraiment tikelanga na commentaire ya Noël na ya bonne année oyo na minute yo po émission na sala oyo eza émission moko très spéciale parce que invité nanga aza spécial donc eza n'importe qui te donc eza mutu moko boye asimba bokoko quand on parle de bokoko dans bokoko asimba bokoko asimba flambeau parce que c'est un guerrier. Il y a n'importe qui. Merci à Arnaud Vouma pour la réalisation. Merci à Allegria, Allegria José, Bambotévement et Sigozali. Merci à la réalisation. Merci à tout le monde qui a soutenu Abisso. Babi Louis Van Damme, Bi Mystique. Babi Moutazo Lata qui tourne au Mikolo na Paris. Bi Van Damme. Invité à Ngazana besoin la Tisaï. Parce que na clip Azana besoin à la signature na yo. Trésor Tumbula, Total Basquille. Invité la ngana sana besoin à la taille. Guy Massamba, le directeur, Tobo Sanité, Roki Massamba da Silva, le millionnaire d'Angola. Et pourquoi pas une minute de silence pour Rodrigue Sitemuka. Cela sur la même langage na Arnaud Vouma, mais quand on peut flasher na nous invité la ngai, cotiser la ngai vraiment ba mona ina nous. Bel homme avandia. Merci na grand prêtre mère Christelle des affaires ba moté vraiment ici Rosali. Nabiga bomoni déjà ezabongo Gila et Samba koko matete na sûr que bana matete bazar au CPLA ba CPLI déjà demi vida c'est déjà la marché monstre d'amour monsieur Google mukwa bongo Félix Wazé quoi ba moto na Sikozali et puis mukwa koswa na demi vida Gila et Samba. Ouais. Bonsoir. Bonsoir maman Demba. Gila et Samba oskozali fier karatonde. Oh wapi. Ah, pour la monnaie, ba beauté, ba nini, ba bébé. Rien. Ezala face na ngai mais komola la ndenge oyelonge komeli. Et comment là ndenge longe komeli? Komi ko lota ndenge longe komeli. Omoni soko lota eloko bien. Parfois il faut se réflecter pe na yo moko. Nakanda siko. On est d'accord fier pour waninga elonge ezobeba na bambi yosko elongi eza bien couleur a bien. Non, mutu mususu ami bokola lokwa mukolo na bomwana. Donc mukolo ezoya. Esanga. Eko pousse eso lokwa mukolo so na ki mukolo. Dans nous limba. Ozo comprendre.
eza ndingo na siko ngana bomona na mibokola ka lokwa mwana muke na tika charge pa bato bako bokola ngai bato bakola o bako bokola ngai ba bakola bela bakola siko mususu ba mibokola déjà na kolo ba leti ndeni yana bato mususu abana onwale na 14 ans ozo comprendre bon ando ba yepe ba boki ona na âge wana webi tonga ko na ba 20 ans adi ana ba fatigue ya bata ba 37 ans d'expérience ya kwiti andenge mo tina bato ba bandisika pour avoir de l'expérience. OK. Merci beaucoup David. Bozaro c'est pas tozala ko matete na bien Gila Samba. Ba est-ce que ba bina ba bi Gila Samba a remis faux chanteur wana oyemba kala mais Gila Samba bi voix baby. Ba yo ka demi vida. Te ba yo ka no ba mekana aussi ko. Na leli mingi. Yannick ni ya Rombox. C'est da love. Zeka Luzeka. Cristobal Kiwala. Clovis Eluku Saridi Matai. Pito na funaki yo. Et pas les millionnaires. Choisis ma tata, choisis ma tata, choisis ma tata. Choisis ma tata, choisis ma tata, choisis ma tata. Ma tata. Maïse Kitenge, honorable Raphaël Kibuka. Pitbula Goyo, Jean Bébé, formidable Achille, Alamba. Merci beaucoup Nabisig. Pati Masakidi baza osepela. Kebe. Mokondi Pati Souza. Masakidi. Ba président Bertolé, KO. JP Diamantino abanga KO JP Diamantino wa ba. Na yebo monstre aza osepela. Ouais, na pesi ko mbote. Obandisinga mama oyembisanga na olobisanga na pesi. Kaba obabi fo bébé ona ngena confirmer kala. Na pesi fie na nga demi vie d'ambote. Yo demi vie d'ara. Vie tableau, nga ba ke tableau. Vie tableau. Nga ba ke tableau pourquoi? So leki na tableau te oza na mo ba retard. Tableau na tike vato tableau kana. Tableau donc aza so ozana ye wana référence moko ya mayele ezongela kayo. OK. Vous comprenez, donc biso chez tous à la recyclage ya cerveau. Vous comprenez? Mise à jour. C'est ça, mise à jour, c'est ça. OK, merci beaucoup Gila Samba. Merci d'abord na ndenge ndimi invitation na biso na présence non vraiment et ça vraiment un grand merci pour vraiment CP. Donc ngana sepeli équipe Mouvement Congo Libre. Attends na Congo Libanga. Je vous en prie donc ouais. Congo Libanga vraiment Congo Libanga TV pas Arnaud Vouma. Donc Arnaud Vouma azana parmi ba camarades na kola na bango. Mais sauf que Odi na moment moko boye so umelo zo mona mutute cerveau sa mémoire o ebosanaka eza tolobani eza cerveau eza facteur o ebosanaka vous comprenez ce qui etiki temps na likambo o ekoki ko se rappeler c'est ça donc Wanza camarade na biso Arnaud Vouma. OK, bo soutenir ko ya boye pe sala bien. Non beta kuta acoustique Arnaud muto pour dire. Il y a ça monstre tozile ba question c'est bien. Ouais, na yebisa ko presque nazana émission mo acoustique Arnaud na ndeko banga abaki est-ce que presque lingo beta na essayer presque uta linga rato beta kande biloko bongo. Parce que comme ba manager comme OK pas. Biso to Diamantino OK biso tozala na tableau. OK. Jamais moto ala kisi moto mayele alingaka te akende kota vandi abima zoba. Alingali la sera ki bwana na. Ben oui. Eloko ya zona table. Biso école primaire totanga na ki nzazi ngana ba première wana tozala na ba maître moko ba ya da Costa. Mais tondo tonga na quartier. So ba yo calculo kanga makasi ko ndeni ya da Costa. So ezongile ba no sepelisa na pesi ko bana kinzazi mbote sika ba. OK. OK, merci beaucoup. Merci Gila Samba. Alors, séjour na bien à Paris depuis après Adidas Arena parce que avant tout comme on a question qui songi parce que niveau batonga rabino chilelo na yebika boyo karango mais autre beta on school on a TV bon bango baloba batonga ngana zolo na otu na ngoyo yo ce qu'on zo répondre bango na public. Alors, ndebo kotika après concert ya Adidas Arena ndebo tikala vie za ndenge nini. Comment tu vis? Les solos le balance là na la pomme verte Laetitia. Maman Mbongwi.
nasola inaye mbongo yani eza lokola lito muna oka mbongwi mbongo oka undeni lokola mbongo ana ba caractère wana na ba madomer triple motema ya male tosi ya male tosi ya male alata mukodo kodo ya lubute ya male vimoko humble na lela effort na tosola likambo oyo abi gila ba ibotikali via poto nini ouais via poto eza bizaka ndenge moko eza nde cerveau na ezo raisonner OK eza tendance oyo poni kozala nango eza façon yo vivre kaka OK ozo comprendre ngana vivre ngana mokili naza esika na mona plaisir te ouais ozo comprendre mais sauf que lokola nzambe apesa ngai pema alingi na vivre côté o bato baolula na mona ngo normal na kumisa ande nzambe nga vie ya poto na vie ya kisasa na inaka vie ya kisasa te pona kata kisasa na aka na bonheur ona la nango OK nga na passé ba moment musu na kisasa o bakoki kofinga ngai menga bato basepela nanga OK ozo comprendre na koki komona kisasa mabe par rapport ya poto te sauf kaka ke to sengaka boy eskisenga lisolo eza ya bonini eza ya politique te mais sauf vérité na moto eza vérité sauf kaka tolingaka badirigeant na biso bakomprenaka ke awa esalaka bato oyo bango baodirige kuna plaisir bameka mokie koaméliorer bato bazala ata na 15% ya plaisir ekoyede mingi bana oyo bazokola pona bazala mingi na complexité po biso tokoli na complexité période ya mobutu OK o comprendre biso koli bafutaka bapapa na biso pona biso pe bapapa babombelaka biso te ozomona quand même namoni pote bongo liso non ngana oui pote ko bongo lisanga peut-être na elongi nga atangi na poto te OK ndasaka na caractère na kisasa ozo comprendre na lobela ngo Christelle Mianamina des affaires na loba mingi soto vandi na Claudia na temps wa Claudia loba gile na temps ko bosa te fena bango zikondo putu mal à l'aise zikondo michenchi mal à l'aise bosa ni michenchi na mimi katabal wana batuto na bango hermoko donc toloba pe kombo na bango quoi moment mo to vandaka na expliquera bango na lobaka na tangi ate mais naza mutu o nzambe nde mutasala nazala boy OK au mona sorti nanga tipa ba professeur na classe mais nga na betaka de musique vous comprenez nga naza ba camarade sorti nyoso naza na ba tendance nyoso tout tendance confondu ngai tout corps d'état quoi leti tout d'abord on a pesi nanu bana ya basse garde nord mbote na pesi ba Gerda mbote maître Gerda na pesi Hakim chef coutumier on a bena ba petit na ngai na pesi mbote na pesi pe ndombe mbote animatero donc na couloir na so na otala na mona ba patulo kwa to bima to kende boye badadi mafungule mutu na ngai ba gi basket des continents donc tozalaka na bango ba Mara président Mara tozalaka na bango ouais na passé coup na pesi kutu Chibambalo mes condoléances à toi père de l'Ekinaï ton moi Chibambalo na moni maman li passe na Kamba Kapeta on comprend on va venir battre tout na bango donc biso koli bongo. OK merci beaucoup toi avancé alors kotika na bino na poto balobi ke bino tout bokima parce que bino tout bokima enfin bokima monstre alors yebisa biso vérité okima na bino wana ezaka nini donc botika monstre yemoko botika monstre yemoko avant tout na demi vide betamano li solo ezaki ndenge nini après concert bosola nini na monstre parce que avant bokima parce que bino tout bokima donc yebisa biso na oui bien c'est pas la question pourquoi non tu dis oh le baba makamba sorto oui point et voilà même bokima tout ce qu'on a précisé au moins biso na culture tozora bonatie na mutu na lo ba pona président na ngai mais naza mutu tozora
waze kwa lokola tableau. Ok. Te wana comprenaki déjà yebisa biso nano bokimaki ndenge bokima na bino si bon yango sikoyo omwena Congo. Tout va na Congo tamboni. Te me oza occasion boyaki poto te. S'il te plaît. Te s'il te plaît bien sûr mais boyaki poto te. Ngai kaka. To vanda na Congo te. Bovanda na Congo oui. Congo ezalaka wapi? Yana planète nini? Te toka te kokenanga na anglais wana. Nazo répondre. Te kokenanga na anglais wana. Pona la kisa OK awa pe tozo vanda. Wana mabele te papa. Omoni awa. Oui. Tozo vanda te. Mais bokime boy. Bon na bien nga ko tuna pe. Nga ko tuna pe bino, nga ko tuna pe bino pour ça journaliste. Kisa na nini na RTNC. Na RTNC ouais. Ya Congo ti. Bon ngana na kikini te. Kasi nga pe na onavana na poto te. Te so to bina na kene mo kola kende kini. Kasi nga pe. Oh mona na nga pe bata kini ba senga ki vana ndam na poto yango to yovanda ti. Oh. Ah, donc combien boye? Oh, mais ezala kande boye. Non, to bino za ina besoin kaka monstre ami bino poto. To zala ki na besoin te yo soki mulikambo kini monani okende kini. Biso pe likambo ya poto monana yango to za na poto. Soki likambo kini monani na komi loko ayoti. Soki likambo kini monani na ke kini. Bata kini bozela biso so ba kermesse bandi. Oza ba question songi donc oza première question. Demi-fille de ngona na yembi na nzembo wana obo yoka na sali vokala na mon cœur. Mais atiti mon cœur. Nzembo a pito. Grand poto na pesi mbote wana. Wala za pito ni pito mafungu to pito ni. Pito lukaya. Ah ben parce qu'il faut préciser le wala. Nzembo a pito lukaya ba yebi ke to yembela ka pito lukaya pito mafungu no to yembeli ete. Qu'est-ce qu'il faut préciser au moins na ba refrain yoka. Pito mafungu na pesi mbote. Na ba refrain zo bimaka nje pito mafungu. Ngana mutuna ngana kanseki lokwa pito mafungu. Pito mafungu je suis désolé za yote. Eza pito lukaya. Mais pito lukaya be fa solo là papa. 30 secondes ah papa. Wana eza sko bino. Biso déjà. Mais pesa ta message. Biso grand pote pito lukaya. Yena on solisa ete. Biso oliaka na biso. Bobisala kolia. Biso oliaka na biso. Ebelebela te. Ebelebela te boliaka déjà. Na pese mbote sika. Kasi ebelebela te boliaka déjà. Biso oliaka na biso. Ata bokimi boliaka kaka. Na pe wangu na bloki biso oliaka na. Ata bokimi boliaka kaka. Ata bokimi boliaka kaka. Biso kimate. Ah bokima te. Kasi réponse ba kwa zela ngwana. Biso kima biso nyonso. Yango bomoni na vida. Mouvement mobimbati. Donc na yemo waze ko pa kima. Yango mo tozana na studio. Ozo comprendre. Po batu balingi to lo baboiti. Biso to kima pena na prise docteur apekisa. Donc na waze ko. Docteur apekisa biso to zonga nanu. To zela no so docteur abi bo avant si ça zonga. Bo mona na bino biso. Mais prise azo ya. Po déjà docteur epsi zonga. Prise azo ya pour la promotion ya disque en plus na bana mai o bazawana. Fuba yo kapena biso to yokati. Bana mai. O to tikaki. Na yo dévoiler. Kuna botika be batu. Si tozana batu, tozana comme base, tozana mascotte, tozana ba Jenny, tozana na anti-rebelle, animateur. Nenge bino bavandi boy wapi monstre. Yewana. OK. Mwendo ozongisango donc ye azali. Tozana bango. Yalo akena kite. Si tozana bango ba kuna nde pesa okita boy pour la promotion ya demi-vida ba ozala ba kokipe. Bongo c'est play. C'est des pas. Comment c'est Non, c'est des naza mwana ya palais. Te ya Gilles Samba to sola pembe te. Oyebi tango. Sola pembe papa. Tango na koti awa, na kuta ki na sujet moko loba ya makamba bibembe. Mais opesa yi ba conseil. Vous comprenez? Oyebi omoni batu mususu so ba benga ona ote ko dame kokini ko dame te. Ba place muso ko lia te. Omoni so ko mina âge moko boy. Omoni so ko mina âge moko boy ya responsabilité. Makamba musu yo moko sala faut se diriger. C'est des insuffisance âge responsabilité. Ah ok. Donc yem to loba so ka ça. Soki alingi kozala akozala. Mais dis-moi, na bi que c'est den basola bien après biso ne peut to sola ka bien. Bon chipoi. Chipoi inde depuis na ye. Kuna de keba ba émission s'il te plaît. Non, ba émission na ye Italie ye azar responsable ndeka tolo. Te gina njo ba chipoi bwendeni. Non. Faut sola ndenga sola. Non, asola ndeni. Tenga na ebi omona ka déjà to ebi nde ba kamde asola. Ouais, ba émission na ye ya ki impolitesse na ye. Eza ndenge caractère na ezali. Po chipoi de koloba na ye boye amona na raze impoli. Façon de bonne fungwa melaka. C'est ça. Il y a une responsabilité na ye, il y a qui impolitesse. Nous on l'a expliqué devant Batou. A continuer nango, yango Italie. Jour au mona. Akoya na ye, poto bisote muto ngam na mema Batou te.
omoni makambo tosala oyo nzambe esi abongisa yango Ok. eza bato mosusu baza awa auti oboma motu na kisasa famille na ye ede aye poto nzambe abateli na avion amati mpe avion eziki C'est te deuxième chance. aye c'est ça ozo comprendre poto ngai te ngai na oloba nde na baémission oyo ya ndenge na ye caractère na ye soki azalaka impoli te langage na ye erandaka ye impoli soki yakanisaka aza impoli te soit mpo ngai nabangaka motu te na ndenge mabe te na respectaka bato mpo aza grand garçon soki abeyi ngai na telefone soit namoni na motu moko boye bavai na motu oyo so une ou deux fois nasola na motu moko na appel vidéo nabosani bakamarade yango ye mpe azalaka tosolola vrai ocomprendre mpo aza camarade nanga na ocomprendre ke no susi na ngai na ye kozala ndenge moko te mais du moins nayebi ke soki abandi kobebisa mpo na kati ya impolitesse ne ndambu atangaka mpe biso mais bieka bomba bakombo na biso mpo ngai so kombo na ngai etangami na ndenge ya mabe te nakopekisa na koya komini ngai abotama ngai apekisa yango nayebisi na bato koko alobi ye akota komini na biso te komini na biso eza nango komini wana mais soki okoti yango te omona koyoka te elengi moko boye okomprendre wana ya Texas okomprendre komini moko okoti obimi barate ta mosuku obeto ata mwa mbata oyebi kosauve fozala bongo Ok. Merci beaucoup Guilain Sabador. Bino tout bokima na poto. Babozo zela baraboso evandi. Maître bourgeois na maître Gisal. Babozo zela soki makambo evandi ali boke promotion ya demi vida. Présence okende. Ya okende yemo. Biso to kasi le bino surtout bokima. Non, biso to na temps. Langage bato ba olobati. Or biso awa to vandaka ndenge to vandaka na kisasa. Ok. Bon, kosi sa place wana te. Excusez ngandi na kati yo. Olobi Félix waze kwa azo kita Kishasa. A ofanda sko wapi. Parce que le pan ya limité hein. Ndeka ba songi songi ba oloba ngai te hein. Bangandi ba songi songi ba oloba vérification d'identité de to ba kaka. Ba zotonga Félix waze kwa. Pona na tout na bien. Ba zotonga Félix waze kwa. Yo le bazo kita Kishasa. Sko akofanda wapi parce que le pan a limité et si ateka yango pona bino wa robeta Adidas Arena. Kovanda wapi yango baoluka yango mpo basala ye nini bana biloko oketikela ye te babika teka zesu ne loko na Kishasa te ateki ndako mpona abetisa bino ayana bino poto abeta na Adidas Arena waze kwa oyebi voiture moto atambolaka nango mingi parfois ezwaka elongi ya moto wana so moto mosusu azotambola nango bandolobaka akomba moto wana so oliki wa gila lekaki awa omoni waze kwa lopango wana nde eza esika oyo abanda ye kolala eza lopango kaka oyo azalaka nango te ocomprendre en plus ntango tovandi awa ntango na okoti bato oyo babimaki awa bato oyo tovandi na bango tout à l'heure awa bayebisenga babio Guilain waze kwa ateki lopango na ye wana mpo bobeta Adidas Arena non Adidas Arena forçango te eza ngonga na wana ekokaki au comprendre tout se préparaki déjà pour Adidas Arena mais ba raison o lupango wana etekameli eza na mutu na ye moko ndambu toyebi me ngate mutu na kobeta sifflet na munoko waze kwa mais mbongo lupango wana yango te mutesele biso voyager kuto to liende mbongo yango donc esepelese ku biso tonto to voyager aza na mbongo bongo mais tu sais comprendre te na comprendre ba 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 la pas comprendre po avoto longwa kini wana et au salamake to bakamna biso c'est salama salpe déjà ba futi ba mongo nyonso to biso pe to yo na ko fanda pe zali na poto bandako prise excusez ngai awa paye palais awa paye palais vous comprenez awa soki aza na ndako eza bandako na Congo soki aza na ndako eza bandako ya ye mais na olobaka po nasalaka pa na ye mais ozotuna ngai mpe yango parce que na monde na biso moni ngai na vivaka na ndenge moko bato vraiment batanga la Bible ba excuse nga nde na obeta masolo oyo boye po eza a photo beta art pour Bible lo bana biso n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde
na 1 Jean de 15 so bato baketala bako 1 Jean de 15 ouais bako comprendre. Alors non vous mentez la biso wana vous comprendre ouais eza makambo to ko beta te mais lokola mutu ne loka mokili akataka discussion parfois pe faut kolobela ye. OK mais na manière moko te et déranger bato. Vous comprenez eza masolo nga abetaka te. Masolo ya ba bien quoi. Ya masolo na betaka te. Donc il a c'est la monstre. Donc avant qu'il t'akili photo yamba eh. Non, nandimi pété ya obetango. Mais tout na eji. Mais kaka sheba biso. Okutana mutu mususu akoloba ngo kolekanga. OK, daki songi songi ga. Oloba ngo kolekanga yi. Osomona. Ngane na lobika na moi. Eza makambo même ya conseiller biso to lobate. OK. Nga na ebi bato ba excuse nga na ebi valeur ya eloko moko te ya mokili likolo na ngai. Ata na sombi yango cher na bosanaka. Vous comprenez? Naza déjà mokili lobelanga eloko te. Mais to yebi biloko mokili soki moto esengi olobele o conseiller pour na makambo ngo fo lobela ye na sens yo comprenant. Vous mona mais bato batika ko umela na ba masolo wana ba mema masumu apamba. OK. Po eza biloko biso bato to ko tala te. Biso plus ba œuvre on nzamba chache biso na to bongamaka to mona nzambe. OK. Merci beaucoup Guilain Samba Nasir ba cultiver nous surtout bazar au CPLA surtout ba cultiver les États-Unis na bi bazar au CPLA demi vida pour nous rappeler bino demi vida et ça album ya monstre ya Félix Oisé quoi a outi la biso on a marché depuis le 31 octobre oyo. Donc ils ont marché pour consommer yango bo tcha ba j'aime bo tcha ba commentaire bo partager donc Ndombe azana Chine azoya pe azalaka mais bete moi tout azoya Laurette Ndombe maman na Josias na Gabriel. OK. Donc voilà vous partager yango vraiment et ça là vraiment bien tous ça na ba mission na bino bazawana. Alors lelo culture pays vie to lobanini bozan effectif ya combien parce que na mona ki na monito na yoki présence ya Pichu Synthèse qui wana tandis que Charlie Azali Pichu Synthèse lo mwa kala ki tenge bambote pe sur Azali Charlie boyaki na ye après na moni na niveau à basse to moni Serge Kabangu muto intervenir tandis que Guima Bassa zawana na moni susu na intervenir ki na moni Pichu Concorde azongi lisusu tandis que nani boyaki na soliste na bino comment il s'appelle comment les qui m'a soliste na boyaki comment il est Kabelo te Kabelo ba boyaki na Kabelo bambote siko zala indice boyaki na deux solistes mais na comprendre était pourquoi intervention ya Pichu Concorde ero kota na tandis que bango ba chiko orchestre mo kala boyaki na bato belé surtout na sima wana muta maintenir ketchup nondo hein na excusez oso lobi na to yemo na bato Concorde ngo alongwa hein ye mwana bato Concorde ozolo bana alongwa mouvement ba on est sur alongwa te na tuni boni boyko nani oyo yebi alongwa abeti Pichu Concorde Pichu Kitenge les deux Pichu na ba alongwa te ouais et gogo ba beta ke gogo non bitoleki na kini da bango ba sanga ngape kutu na alaki te yo tanga ka bango nde nini ngaku na kini yango na alaki te. Kasi yangona siko okatika siko question. OK, continue. So na lingana comprendre lelo orchestre ya culture pays vie eza composé na banani. Parce que monstre moraza yimo na atmutu ya train azali. Bon siko twandi ko kita bozana banani. Mon culture pays vie eza monstre. Na choix ya monstre. Siko biso ba musicien biso nde photo linga kozana na culture. Da bozana un pied dedans un pied dehors. Ti eza nde nini par là no expliquer nini. Na kamakambo lobi ba participation à disque Guima Beti tamso yebité te biloko na yo organiser Serge Kabango moni makambo nini générique de fao Guima so yebité ngam na olobela yo Guima Bassa Beti poto kaboli orchestre comme munene en plus pour ba déplacement ya bato siko so kesa ekoma munene siko zana loba na loba na c'est pour question pour ba déplacement ya bato faut vous comprendre que tovanda biso nyoso na kisasa te eza lokwa ndenge nini to na kini muso aza na kikwiti o comprendre
mususu aza na Bakongo ya matete kutu te ozo comprendre ngai mususu kasangulu mususu o comprendre mususu kasangulu kutu te mususu Kisangani kisantu nde toza leti bakima bana Lyon ozo comprendre bana koba te kuba kutatambola malembe bapina na Lyon 70 km à l'heure éviter Lyon ozo comprendre akimaka bango bakuna ozo comprendre bon batu mususu bana Belgique OK kone ko Brazza ozo mona OK batu mususu bana Belgique sikoyo diko pobo ya awa parfois ba osala OK vous comprenez makambo ça sikoyo bato ba pembeni eza biso bien le bozana bo bambi to travailler ba maela culture ba musu abosa nango yo c'est normal parce que ozaki nango na Kinshasa oyi nango poto mais pour na misusu eza ko bamba eza ko bamba non omoni bango nyonso soki bazalaki bosala boulot kande to sali mais sauf que na kati ya ndako olinga bakiti nyonso ndenge moko te et dépend de la position ni kiti zali yango wana siko ba client pe bazalaka na ba choix na bango mais pona boulot bokosa boulot ndenge nyonso bokosa blouson moko ndenge nyonso mais okaka oana tellement eza yoji batu bamona coupe moko mais basepeli na kiyoji mais sur demi vide c'est demi vide là mi pressé parce que fa kazi là ba mesana déjà non elamba mi pressé te po salami o comprendre lo na lobité te la comprendre nga so bato ba Holanda biso ne ba comprendre bato nyonso basali boulot o comprendre hein basali boulot na volonté kaka o mouvement salamaka yango pesi résultat kitoko boye nga sikoyo na oloba ndenge nini bato balula kaka kitoko o ya biso to yembeli te OK ba comprendre que biso nyonso to saka boulot ndenge moko yango na sikoyo moment de mi vida et ça là ba merveille nango ba eba ke disque ya mouvement ali OK wana yoka mutu nyonso na mboka o azali ezapina ke no omoni yo ovanda na hotel Kingandi pour once ko koma bongo wana zeka luzeka yo vanda na hotel bo yo vanda place en plus awa pe bayaya bazaza na ba palais OK vous comprenez bayaya bazaza na ba palais bayaya ngo bana ba palais za te ke bayaya oyo ya mouvement te ezaka te ke ba fanatique mouvement te ba musicien penza oyo ya mouvement bana ba palais oyo so master na studio akope kozala na eta mususu journée moko toyebi ba masa o kozala na leti ngai na mouvement na koti na 2001 OK net na palais na yo kozwa nani so leti studio ezali yo kozwa non na kolo bango boye te so suba ma DP mais nanga otiko suba vous comprenez il y a jusqu'à la preuve contraire Gila ça va sur la palais là on a la 3 chambres salon cuisine et ça on soit combien de personnes vous comprenez que na kolo bango boye te pour ako changer déjà caractère na omoni ko komisa mutu malamu na côté alors ça ma bemoko o yemoko o miina tika moto azala yemoko malamu oyinga ça masana na loba yamba mututu solo la nae c'est déchaîné au comprendre nga yamba mututu na solo la mais nebi bato oyo na ko pesa mbote na ko solo na elisute OK Guilain Samba oza premier musicien au Toyambi depuis demi-fidebimi depuis Bobeta qui est Adidas Arena ça fait déjà un moment parce que bientôt un an habité un an na bo préparer en otondeni pour na super na soki occasion retour na moi c'était talaka na komi bo komi ça moko traiteur ya okabula ya banini moi na tona ba un an leti ya ndeni kasi un an ya Adidas Arena tu as fait titi kasi demi-vida nde siko moto kasi on a Guilain Samba na bito soki ngatela se ba question tonde nini c'est ça non nga na bito soki programme moko ezali pona un an ya Adidas Arena parce que on les a fait après plus de 10 ans il y a absence na Paris après boye bobeti Adidas Arena le 14 décembre journée on a robo salangote parce que to bundaki vraiment na malili na moi to saki on a libanda vraiment pona motiver batu ba ya concert est-ce que ils ont un projet moko ezate pour la date wana ya le 14
décembre ya 2025. Omoni visionnaire eza prese. Nga pesika idée. Na pesika question na idée. Na pesiko ba ve Joe Limbo te. Joe Limbo tomba. Ba makambo eza ya bango. Mokondi Suza. Ba makambo eza ya bino ve na ngala kosenok. Ozo comprendre? JP Diamantino mabanga ya talo. Zeka Bekam. Capo. Ngabe ya capo. Gila sama ba question zo ya kaka, ba question zo ya. Maître Rai na Belgique esika ali na ya libo. Na pesi bino mbote mingi. Nga eza nde ba otonga bino, eza nde ba otongela bino. Alors, tout ça na Papi Louange na Paris, tout ça na Bercy Monde na Paris, tout ça na Yesu Eclipse aza na Paris. Je qu'on a comprendre pourquoi Monstre azoi kaka Bercy na Cascadeur na Apocalypse Papi Louange atiki. Non, Eclipse abwaki. Te atiki Papi Louange. Kasi yo bige pa na kacha culture mutalongwa te. Non, habité que mutalongwa te. Na lobi bango balongwa te bato lo ba. Bato balongwa te bon ba ko to se retrouver. To so Poke no musika te. Louange alongwa. Alongwa depuis kala. Ndenga ya na peka alongwa. Mais ngape na longwaka. Neozonga. Les lots en poto, au Betcha Dida Sarena. C'est ça. Pour te dire que ce qui Louange, lokola, a comment na âge oyo azana ba responsabilité na ye. Et c'est qui t'a qu'un relié papa. Non, kolia kututé, kolia kututé. Ce qui a joué temps, ye mo muta comment oza responsabilité na ye. A ebitan na ye a comment osala. Soka zwa ki tan ebisi presse nde bwana boko nebo komi na miki ya nde bozalaki na Kisasa na lingi nazalaka na mouvement na ngai na lingi pe na bwaka na disque Louange wa bwaka aza animateur ya munene ba Louange baza parmi bato ba pesa ngai lingi na kiltira pour basala y travail ya kitoko ba Louange ba Jos to bumaka vérité te ozo comprendre ngai boulot basalaki yango flata letinga po. Après, ngam nazala ministère liboso. Après ba ministère nyonso zotanga kombo ba koma na kiltira. Ministère liboso o ba ministère kiltira ba yambaka o ayo yemba ke ba yemba 5 personnes ba moni no nde maso azo yemba photo ba kisande micro. Boma 6. To boma 6. Après ba ministère ba komboya. Presque batuto tangaki avant ngana tanga batu na tangi. C'est den play. Ba après. Ba c'est den ngam na yambi bango, tompe na yambi ba c'est den play tellement baba camarade moko na linga mingi na familiariser bango na ba massa na nga ya ba juja pour que ba musicien na biso na mouvement ba yamba bango mbala mo lokwa bato matiti. Tuvana bango na palais moko chez biso na tomba ngai seden FBI moma mongu tutovanda batuku bakoma kansa ko mouvement mutevanda ka pona linga ki te na perdre bango tellement ba aller ba meilleur Vous comprenez bon ba ton lo ba meilleur t'es meilleur na bon gros appel différent te ton muto lo ba meilleur o selinga meilleur repas titulaire na leader bazande bon tigile oui to lo ba meilleur to lo ba ka bon te bon ya la na limite ton to bi meilleur c'est que bon ça les kaki ake commander meilleur samba donc tellement na sepele na bango trop na monaki ate bana mai oyo faut ba koma bana matete tellement ngasuko na matete ngana koko vous comprenez ngana koko naza na babisiko na matete na ko komi sope muta ngako peso carte matete identité okomi na matete vous comprenez moi où j'étais ton lo baboye ba mettre serpent kabuya bazoyoka ba mettre panthère ba mettre bulldozer vous comprenez Tamara bayoka bayoka koko lo ba go pitbull na pesi pe grand noko ago nouveau marié soda nouveau marié na pesi fe na muchaiji pitbull nouveau marié Jean-Paul Ngambe muchai nabi na ndenge ya demi vida boyembi combien de chanteurs demi vida
toyembi biso tu ebino to bakere wana oyoka biso tu Junior Wendo pa yembi Junior Wendo alobias otalaka émission te ayembi te boyebi te po ani na befa oto asali non nayebi te ndeni bakokopere na prese gila esamba obiga culture pays fiza ekoma pesa sokowa mathématique to ndeni non na ndenge nini siko Junior Wendo asali voyage aye répétition abundi banini tout ça là siko ekoma album tina desare no monaki tina émission ezani ya makambo oyo tina émission tenga ina comprendre ga pourquoi yembité yo webisa mission nalobi na alobi ga bosala ba émission te boye bofanya na mouvement biso na la chef te ya nini mongana nde chef a clan siko chef azala nani chef na mouvement eza Eclipse na Cascadeur d'abord on est na chef Kid Pader Kid Pader ayembi mais asali nde vocal te nayebi te bato yo lobana bayembi Junior Wendo wa photo na presse ouais pour parfois ba jour sunga na lete na studio muta yi ayaki yo uzo kompona ngai ba jour tout studio zaki wanda zala parce que osaka na Paris tiko sala ba calcul quoi ngala za tableau te pardon na ba jour mususu na ya retard yes kendaki déjà mutonga kendaki déjà jour mususu nga na za mais nakei on dirait bango ba aller na sima na ngai vous comprenez donc Junior Wendo déjà otatoni non nayebi te ndeni bakopera na presse mo te na lobby eza otatoni te po ba ser mususu bayembi nga nazalaki te mais on comprend te ba bimi leti vocal moza biso nyonso baepisto belisi biloko ekomi ntango ya kolia olongoli ngai lokola feuille de laurier oboyi na yo kolia ngai pito moimo olaila nayebi te nayoka nayoki yango momembi kitoko boye apesi biso problème na bandule mwasi ozala te vo elenge oyo non bakiti pa desko baza na bajose bayembaka yango bakoma non bikaka naki présence na ye na voix bato bakoma nga na okoma ozo comprendre mais physiquement c'est ça mais apesanga pene elengi na imagina beauté ya voix na ye ke asalaka na mouvement ozo comprendre c'est ça nayebi te na yokaki yango ozo comprendre bato mosusu babeti kita to na koti na comprendre ke on a beti ba expliquer be nani azalaki ati eza normal donc métissage esala miko bato mingi yo tu na bongo on dirait epai na yo baloba mabe te balobi epai na balobi te parfois mona pe émission na bango baloba mabe te balobi oya poto bafutelu na mbongo babillet boya poto obeta baconcert osalaka baémission te vrai poto etoye poto te osalaka baémission te yo nanga tosala nini vrai poto eza faut mériter na boulot bapoto mosusu bato baya bacotisation ya famille bakoma oyina bango so otindi te ocomprendre vrai poto yango nde biso toya so moto aloba bongo ao jalousie yango ocomprendre aomonake toya qualité moko te biso toya poto ya qualité ya musala oyembaka yemba mata vient totala c'est ça ozo comprendre biso toya poto ya qualité ya musala tosala o bango balolela kokota mouvement o comprendre bon la demi yemba yepa invité so vandi na mutu moko boye so na mutu moko ke eleti impoli yo mo yebisaka ye parfois bana ba éducation de ya bien te on bana ba langage wana so landeli bato bon baswana de na ba parents na bango na bas âge donc et rappeler te baswana na moso baswana nga po c'est ça ni vous comprenez nga na éviter bango pourquoi nga nakoka koswana mingi te nde tokoli na commune na biso bacha biso boye opupoli tokoli bongo et omona air ndo sotamso bira na soko na sa sport na sala boye na sala boye mikolo ko tisali ya susomo na osongeli boye kola lisusu nakoka bongo te na vanda na luki o place o baye boki na zeli oke suba wisela na kamera te tobundi kuna leti mise moko bwalinga meka ngai
mission moko boye le kaka to solo ba pe comme une émission est-ce que ngana yembaka mais na za mutu na mutu vous comprenez ko yembelo elongoli o mutu ti elongoli ki mutu nanga te so ke nanga bien te ngabe na keno bien non keno bien te en plus tala kaka leti so na Château Rouge na base gare du Nord de batu nangai base machata pesana base machata pesana eza mabe barei bana bana lungu Zandi na ba Soweto ba Dragon Force vous comprenez ba Almana Yolo vous comprenez ba raser maboko bazana mikolo ba ye naza bongo na bango ngai nde sikoyo na lobaka te tozala boye kande na ala siko ba mona yo ngo changa mal à l'aise te simba te biso ba ko tikela biso so ba bikwa mission ba petit na ngai tonga selekele koka siko makambo yango boyemba apo na beti yo to yema na biso na émission makasa cardio Ok, makasa cardio. Merci beaucoup. Alors, Guilé Samba, betela biso na nos préparations à demi-vida. Ezala kindenge nini boko matina finition parce que bat bazo sepela déjà vocal na yo bat bazo sepela polo bina zaki na Paris ba base na o ningo lo bawana ba yoka kinzemo na tsela ki bango na kitaki sur le terrain yo bi nga tambola na kitaki sur le terrain ba sepela ki yebisa biso na alors demi-vida presa benga ki bino ndenge nini projet za kindenge ni tibo koma na studio chilelo et pesa résultat na Congo to banda ko na Congo yango ne to banda ina no préparation nango poto beta na Adidas Arena. OK. On a déjà mamba Adidas Arena. Omuni siko bato ba okanta bateka kinda ko batuli. Mamba Adidas Arena vidé date to bandi ko luka to bimse loko to beta. To ko accompagner Adidas Arena. Événement na. OK. To meki eloko o prise basala na mbali osombo. OK, OK. Les aïe na kati demi-vida. Si, tu bandi ko wa pena dévoiler muke, prise excuser nga. OK. Demi-vida de bimi déjà. C'est bimi ya to komo le ba ko za exact, bimi déjà. Sikoyo, prise alali na boto aboyi biso to yembango. OK. Abi to luka mbali osombo. To comprenate. Balongoli visage bachi mangobo to comprena idée wana te yomoni no lobeke no vision za la yayi pona bato oyo ba yo sa bulo na moment au boulot faut salama na temps au faut bima bato ba musika peut-être ba ko zo contre-temps uzomona heureusement be zalaki biso auto comprendre makambo ngo obike ko za benga mbali osomba ye mbalali non natala mbali osongo na banzembo ya masoyo maso tina kinga na landa nzelo banzembo na bango banoyimba na ba vienga dios mais na mona ngo comédie wona ya comédie humour taleza bando ayima na note ya Freddy mais ko bando ozala mingi na attitude ya comédie to kipa penza te obike Jumba lo somba na studio vient na ngana na pesi ko mbote sika ya Freddy na lela ga mabe so ache ba plan na la takana kasi na mamola yo non joue un clip na boule momi na isko na déranger pecho yo o molika simatero obongeti na ki Freddy ala ka vinanga mais na ki mbalio asa pecho na lingana déranger o mère pe na ko de na ngapende kendaka na nenga musicien na ningi salaka ninga na yo na boka ninga faisa na côté le biso na tomba na ngana lidame achelo mbuma liboto liboso na ngana lidame kota miki dari na ba magushi maître tima no vana mi côté kuna bo so ba yenga na lidame ngo ozo comprendre na orode kombongo obike mbalo somba ya studio ayemba to sepela fort bo ebimi na marque neti eloko ebima nanu po tellement tu vandi trop to bimisa te eloko ebima nanu to continuer boulot obike benda biso ba mon voyage benda makolo ba moko OK donc ebimi simbi totali que non to bundisa ngoli souhaité lokola banzembo eza to ça l'événement na eloko ebimi po eloko moko ekosalisa bino so bosali yango bien et na chance nango ekosalisa bino ba événement ebele OK ya minene yango pe elongisi biso na événement oyo parce que demi-vie eza na programme nango OK po tozalaki na calendrier mulai tant tokomi awa
tout le monde to vide mosala to bandaki après to continue calendrier puis ça loba na ye ah donc c'est bon na OK loba ma nyonso na kini et bon biso to alobate ah bo bino bolobisa eti. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Olobi nze mwana mbali losumbo, ezaki na kati bon siko egogo. Egogo. Non, egogo yalaki avant nga. Ah, egogo ezaki na projet ya demi vida te. Nga na ko bomba te. Egogo yalaki nga na za souté na mouvement mikolo wana. Wana wana pardon. Non, na na congé na laki ko. Te Guilin Samba lobaki yana longwaki na oluka sko pardon na zonga. OK. Yo yebi na OK na longwaki. Bango ba yebi te. Non, na lobaki yango à tout à l'heure. Bango ba yebi te. Na lobaki à tout à l'heure. Vous comprenez? Isiko yo linka. Yo loba na culture pays. Na moment na laki te jour okuta na eclipse, yem to ko expliquer ngo be po gogo na be ngo eclipse. OK. Po pero do na parler. Pero do na parler na ota suko gogo. Ota sur la TV. Et c'est peli sanga mabe début on est gogo. Ah non. Wa cascadeur munuki. Ah cascadeur. Oui comment on a bien jouer des bébés. Na ebisu. Casca. Ah musique mikolo yo na yo. Alors, continuité au côté qui na bubalego na Gishasa, na nde boya bobeti concert. Alors, difficulté ni yo Guilin Samba kutane nango pour na ba studio. Studio t'es excellent de tobi dans sur la photo. Ngai déjà studio na za na ba difficulté te. Ah OK. Bon, na parfois na cause fatigué, yango beza parmi ba difficulté, mais na musala vraiment te. Na musala vraiment te. Na yeko musala musika. OK. Est-ce que koyemba no na studio, oyemba ki na bolingo ya musala mandenge za kenga Guilin Samba na leli ndina mona ke extrêmement bezo tambla mikolo bat bo sepa nango mi ngai Guilin Samba na leli donc est-ce que leli mingi yani kini rombox c'est da love zeka prêtre Cristobal Kiwala Clovis Eluku Saridi Matai Pito na funda kiyo epa les millionnaires oki blorango choisis ma tata il a choisi. On comprend? Matata, Maïse Kitenge, honorable Raphaël Kibuka, Pitbulla Goyo, Jean Bébé, formidable Achille, Alamba, la pesibana Liombote, la pesibino Mbote. Est-ce que yemba ngana mutema moko? Mais ngana mesana bongo. Parce que yemba msoko na kegana yemba rapeza bengi. Na kegana yemba rapeza bengi mais esprit de sou ya musicien. On le tingai. Qu'il tira eza esika moko na koyi ko yemba na contre KRT. OK. Vous comprenez? Na zo difficulté na qu'il tira tant na koti chorégraphie ya mouvement et ambuyanga mabe. Ya sauter, ya pomboe, ya bashite mabe. Po ezaka to betali solo ba orchestre na ote ko leka ende monte non ezalaki na nde nini bande ko talanga kana oyemba banota danser baleka tamsu ko yemba ba maitinga na sali tamsu vocal mutu moko okiti na yo ozo comprendre skota na kiltira faut bina ba pesi au place na trouble ya osakana te mais prezalinga batu obabinaka ngasko na okoka. Emo pe yango azo choc na likolo. Ozo comprendre ngati. Likolo ya obina. Ngasko na okoka te. Mais abombanga. Non, IMC batu. Ya chako na denga sukati. Non, yepe siko ya komo memangai baninga babini ngana yembi. Mais IMC batu ke akobina o ezaki kiltira. Obina jo. Na yo obima to sali générique, to sali disque. Et après batu bayebi ke na disque yango nga na yembi na oyemba danger batu bande ko ya répétition. Mais Congo mobimba te Congo bayebi ke kiltira bazale mingi na lire mingi ya générique na ndambo ba rumba o après banzembo ba photo ba nini bika ne pesaki. Oyebi ke générique bima mais vocal nangai batutu ba oyembango mais na générique nazate mais
bato basala tout bauta ba bandal bauta ba lemba bauta ba lemete baya répétition po ba yeba ngai Gila Esamba. vous comprenez parce que orchestre le roi ya ndenge wana nga pena na koti studio neimbi na esengo te ata naza na fatigue fona créer sengo ponga tout d'abord so navandi na président na biso ata na kanda nasekisaka ye nayebi ke président na biso nabosana ese likambo oyo ti koleka oyo nobete eloko moko boye to nobima na studio nayebi ka tikali nde kobukana na koseka nga nasekisaka omoni ngai nga pena président na biso nasekisaka ye mpo ngai nga nzambe moto asalanga bongo nga ta bana na palais so otuni bariana otuni baorton otuni bamessi otuni daniela otuni kiria otuni anak bayosoke biso vana père moko nga koboma mango boti nga bana tosakana pena lokola mbisi aosakana na kati ya zelo ya mai benda filme naye so mbisi omisokola susu. Alors si on a demi-vida otili biso combien de vocaux? Non, demi-vida na yembi vocal moko nasali na badio demi-vida eza ya prise ebakisami pourquoi à s'inspirer trop na studio lokola ekuti biso toa na studio alingi te inspiration wana ekota na diske mosusu mpo eloko eye wana moni chance oyo eye na ndako soki obombi yango bien ezala na respect ezala mpe na succès. Alors tokaki ke il fallait ki bamusicien botia banzembo album ya musicien alors projet wana po bandaki nango na kine boye nango na poto eza maintenu to eza maintenu te toza déjà na babulu yango donc toza déjà na babulu yango vous comprenez déjà demi-vida volume 2 te demi-vida volume 2 te album ya Kiltira demi-vida eza single maxi single ya président ya waze kwa imo donc ndenge bato baolinga toloba eza album ya président vous comprenez nga na comprendre yango moni tosali bavocal moko ngai jos na internet internet à loin mais du moins a dérangé qui acha vocal non mwende tokolo bande nini a krezaki vous comprenez pour biso tout krezaki vous comprenez pour to yaka kuna ezate ke président Fabingo yaka oyebi ke boulot ezali yecha ka date che horaire oyebi ke boulot ezali vous comprenez mutu musupe président obenga ye vous comprenez ezala bongo mutu nyoso te ba obenga ye mais mutu musupe foluka après zinga fona kota c'est ça yango ba masa musupe ba donc ndeza bo abwe na studio to zela ba masa mususu o pe ba ala na mouvement batikali po président sali appel pour na biso tant mukolo sali appel ezala neloko moyo pe fosala bon c'est manifesté merci. Vous comprenez? Ça c'est manifesté, c'est-à-dire intéressé au thé. Alors si on est dans un studio, tous les langues. Oh mais bozela go. Comment la maison ni? Tu vois pas titre? Té. Non le belo que na ko beta siffler na monoko après té. Et ça l'album en mouvement. Biso to sande boulot yo cha titre. Biso to chaka ba titre nzembo. Ngai moko to titre nzembo na so bango cha. Client déjà mona ni tonamte. Titre nzembo na bango cha pona na ebité. Client mona ni tona. Bon soki na pré-émission client mona ni asika. Ayoka déjà comment nzembo ngulu ben tsakantuni. Vous comprenez? Gila Esamba dans fort. Dans tous les si nanga de na Paul Lupemba na pesi mbote trop. Na pesi Gabili Baba mbote donc. Jikana na Kasafube ko ya te. Ye pa ni roaming ya. Mbote we. Yebi ka ndeto na kuta na vitamine na ba Levi Samba. Jacques Bofonge tout c'est bien Kiri Belmondo. Bisoto Tati Boboto Mutambongo. Ok, merci. Nous avons mingi vraiment spécial demi-vida. Quand on a Sabino, demi-vida, ils ont déjà dans le marché. Donc, bon consommer en gros vraiment. Bon talana, bah, misé va kimité. Ah, bon la toyambina nous, Gila Esamba. Bah, misé,
yoka faut ça bango que to yambina lugila esamba OK c'est ça nango donc to yambina lugila esamba parce que yada aza pembeni côté studio ezali aza pembeni ngo monto yambiye mais des aboyé donc spécial demi vida to bande nango merci na monstre d'amour pour la dédicace et ça linga vraiment bien plaisir ko considération vraiment faut ça bango que to za pembeni ya Lorette Ndombe. Ok, donc aza pembeni to comme la biso na suka to comme la biso na suka Gila Esamba ndeko Christelle Gila Esamba maloba pona public na yo bana matete bana Paris bana mokimo bimba surtout ba cultiver ya États-Unis et ça la bango bien ba mona bino na émission ba qui déjà demi vie de bimi moi le loba pona bango na bisque prochaine émission ezali bana Paris bana matete koko na bino yeyo ba matete nyoso boza alors vous mabendela ngai pour ça la bien boka nsate lwa koko osenga te ba posa na ekoki OK mais koko a déjà roi ko déranger bino te demi vida yango yo réaction na bino ezala bo somba disque bo consommer disque ezana plateforme nyoso to tiango na pona bino koko yeyo ayo lobela bino émission boso na sai on a dembo po tango na yeli susu poto soki na lia na télévision po botala nga ko lia na télévision yango yo ndi nazala na lia na télévision mutali boso alesa batu ngai yeyo merci dembo na lobaka ngo trop pe na lobaka ke soki nzambe pe na cha dembo za peme na biso na sala ke émission liboso ka na yene événement na biso et sala midi à deux fois donc le loto na obima na lobeli ote loto na obima tongo be nga na hésiter te pourquoi na bi dembo be ngai nga na loba funa sala ba émission mais dembo be nga pour émission ka yepe mu na sala na émission liboso wala ka bénédiction merci beaucoup ouais en plus aux ala pe béni pour nga na koko na chef OK merci beaucoup to na suka bambo tezate bambo teza pa masana nga fiston ngai ikanga masele matema singa Yannick Bodo nebi ke batu bo réclamer trop pour na libanga nebi ke base koto yo na salon et pas masana ngai patou mwanda bino boza palais kamba soigner singai vous comprenez président Bertolé akamba soni singai bino bona nzembo na ngai boza à l'aise nzembo ya président est-ce que sono bina tanga ba kombo nyonso boyebi ke na kokate vous comprenez kamba ko to sona ngene na okai mwa kanda po biso mo na matete to sona na biso mais ce qui suit bino bolimbisa ngai na bike bo ke elengi yango isoka batu so elengi leki kote na ote mais vous allez dire mon ngai boyo kaka memeleki po gile muto oyemba OK Fedor Biaka na peso ba mbote siko zali na pesi pe mbote na honorable Raphaël Kibuka na pesi mbote na honorable Diabanza mwana nene botala matete na Kisasa botala matete na Moamba bien vous comprenez pour bato ba vivre na Kisasa bayeba ke koto na ba surveillant ngo bien na ba député na bango OK vous comprenez bana matete bakonzi na biso bazala lokola nzete moko mopepe ezwaka bato tu bazala te ke no bavoisin bazwa mopepe te tokati nzete wana bato mosusu bazala tranquille te bokomisa bato nyonso na esengo moko okoko ya matete alobi na posa tokabwana te OK merci beaucoup donc Fedor Biaka bambote siko zali so lingo kata suki na Château Rouge wana numéro 31 rue Marcadet au mona Fedor Biaka zawana au mona Melissa zawana au mona Mao Musengo zawana au mona vraiment tout le monde simbote na Mao Musengo dans soko lingo liambisi ayamba kitoko kuna soko lingo liambisi restaurant Butalombe zawana tobosani te diezo la London donc tata mwasi zawana tozawana na Fifi Changu tozawana na Élysée Mpaka tobosani te vie Chico bambote pe siko zali jika nana Gila Esamba na se wale kalobi po obongisa esuki jika nana oki da message donc voilà vraiment bozaki tellement belé Rolanda biso vraiment na Congo Libanga TV
toyembelaki bino Gila Esamba moko ya ba musicien ya Cultura Pays Vie. Merci à toi monstre d'amour et Sigozali. Merci encore et félicitations pour na Demi Vida. Ambe wabalo Rango ça dira ça. Non, merci beaucoup, merci. Makasama le Bilken Jean-Claude Minimuna Stani Kasongo Pefka Batonge Mili Bogolawa Be Louvain Kalunda Chibangu Jim Honorable Somida Efomi Kija Parti Ntarazata Kizala Yves Michel Hey Mtali Yangunda Maza Ki. Merci beaucoup, merci à Novuma. Ezaki bongo dembo moi ça m'a défouillé dans la caméra. Tout coup bon pour l'embalasima. Merci beaucoup.